Saint-Denis oye. Tokoka kopesa mbote ya esengo ya lokumu euta kati na mitema na biso pona papa na biso pai azali na nkamba yeba ete ndeko na ye azali koyamba mbote na ye awa na Saint-Denis. Biso bonso tokoka kopesa yango na kimia nyonso na serio nyonso na posa penza oyo ya kopesa mokonzi mbote na kombo misato ya bunela kombo tata mwana molio mosantu e toya na micro epai ya mama po alendisa biso. Papa de l'Autosali le 19 novembre 2023. Mikolo Zali Bokende, dans un mois et quelques jours, au côté de Mobuyu Yasika. Papa to bengyo na munga oyo yomoko ya kotamu sabiso. Toyoki matei, toyoki message, oyo muti na bamuta na biso. Nzambe na nganini toloba toza na posa tosalelo na solo me mombula tiki biso te posa na biso tokabwana na ye libela pamba te bipai touti ezali musika bipai tozali kokende ekomi pembeni kanisela bana no na bandako kanisela bana no na bopito kanisela bana no na baprison bana no mususu tozali ya papa tozwi bakisi ya ndenge na ndenge batraitement ya ndenge na ndenge nzoto maladi kosalaka te pesa biso makasi po tosalelo na solo na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo amen. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Saint-Denis oye, Saint-Denis oye, Saint-Denis oye. Ya papa Simon Kikambu Kiangani. Tata Molimo Santo ye. Tata Molimo Santo ye. Tata Molimo Santo ye. Papa Simon Kikambu Kiangani. Mwana Lela. Wazora. Walezola. Tata Etaka. Yani Papa. Yani Papa. Ya solo batatana ba mama lelo ezali mokolo monene oyo esangisi biso na esika oyo ntango na biso mpe eko musika me tokoki kozanga ata liloba ya moke te ya solo toyoki matei mama asili kolesa biso toyoki papa pasteur responsable asili kopesa biso message papa national aye mpe kobakisa batata na bamama tobuti nde musika bipai tozali kokende eza lisusu musika te lelo tozali awa mpona fete na biso ya le 15 novembre bana banganga nzambe oye
Bana banganga nzambe oye. Bana banganga nzambe oye. Ya solo Kobanja nzambe. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Muto ya tangi mingi mazana sagesse te. Na o ya tangi na ye mingi te mazali na sagesse. Nani aleki mayele? Ya solo. Ba tata na ba maman. To yebi date ya le 15 novembre 1952. Ndenge to landi maman a développé biso ya lesu biso. Banzambe bakosala ka sacrifice pour na biso batu. Biso to bozongisela ka bango nini? Ba tata na ba maman tangu ya grâce eseleki. Na banzi mingi to kolika te na lingomba oyo. Biso to kobatizaka batu te to bana te avant l'âge de 12 ans. Parce que à 12 ans, on suppose que moi, na sa komi, ka moi mayele, a koki ko distinguer le bien et le mal. Na 12 ans, moi na yebi, soki a beti muninga na ye, a yebi ki a sali mabe. Tango kotuna mwana yazali kolela, nani a beti yo, ye a kobomba mapamba te, a yebi ete a sali mabe. Bongo biso ba etokoli. Ba poni yo na ngai po ete totonga lingomba ya tata molimo santo. Toza na privilège monene. Lelo yo papa Simon Kimba ukianga na zo utindela biso ba message ya ndenge na ndenge. Azali kote ya pe kuna zali mingi tokolanda kaye na YouTube. Mais est-ce que oya zali kosenga biso tozali kotosa? Ba tata na ba maman kotosa leki nyonso. Mwana ya kotosa ka ba parents na ye, ba parents ba kolinga kaye mingi. Quelles que soient ses erreurs, mais tellement mwana wana zalaka très obéissant, boko monete na ndako a ba parents balingaka kaka mwana boye. Mais parce que mwana wana azalaka na botosi. Mwana wana kopesa ka respect na ba parents. Iyo na ngai lelo baponi biso. Totonga lingomba ya sika. Totonga Yerusalem epai tata nzambe kolo Yesu tata molimo santu bavandi. Iyo na ngai toyebi maye manso oyo koya lobi pe lobi kuna. Batata na ba maman. Bakotera biso tango nyonso bakotangela biso mukanda mwa Nzambe. Lelo oyo muto oyo tobengi sympathisant. Aza na un engagement mon côté. Mais yo nanga babengi biso bandimi parce que tozui engagement. Mutu soki azui engagement ezala même na misala ndenge tokokendeke soki baengage yo bakopesaka toujours mibeko ya société oyo engage yo. Société moko te na mokili ezanga loi. Baentreprise nyonso eza na mibeko na yango. Tata Nzambe alobi, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc, mutu azali Nzambe. Mais Nzambe alingi totambola neti ye akotambolaka. Ndenge azali kotinda biso. Mais quelque part, balobi, nul n'est parfait. Parce que la perfection n'est pas de ce monde. Mais Dieu nous demande d'être parfaits. Ce n'est pas facile, batata na ba maman.
Mais celui qui est fort, tu as dit comment on a commis. Zacharie 8, chapitre 1, etikala nangana mutu, d'ailleurs yango kutu na maîtrise koleka nyos. Zacharie 8, bakukanga biso na bilamba. Ba tata nangana ba mama nangai. Tozwa mabe totika yango musika mwana 12 ans, soki bakoyambaka ye parce que l'expérience de sa mère qui est témoin à 12 ans a eu qu'on distinguer le bien et le mal. Bongo yonangai. Toti kamabe. Tolinga na biso na biso. Toto samaye kamba zali ko senga biso. Soka le bitele motele mi soka le bivanda au vandi. L'obéissance. Yangwe le kinyo so batata na ba maman. Toza na bana na bandaku. Toza na baleki na bandaku. Soko kotinda kandeko na yo, to mwana na yo atosaka to kosilika. Bongo nzambe oya sali biso. Tala pase yekati na mokili. Tala na l'est kuna ya mboka na biso RDC. Même dans Kinshasa, quand les alliés au tambola à n'importe quelle heure, tu n'es pas inquiété. Mais les lots yo passi. Kobanga kopima. Parce que quand tu n'as pas batata na maman, to sali ko mona yango. Pe to sali ko la passe. Mais mon konzi akula lobi na ngina sepelisa bino. Ngonga wana suke beti. Tant ya grâce ko sala lisusu te batata na maman. Tant ya grâce yango ba pesi biso. To se repentir, to tambola na solo, to tika ko sala baninga mabe. Tozala na bolingo biso na biso totonga Yerusalemi kamba oye tokotonga te biso nde nzambe avandi kati na biso nzambe mwana azali kati na biso nzambe molimo santo azali kati na biso. Quel privilège bamosusu bayebi yango te. Bazaka kakotambola kaka boyo. On dirait moto ayekoni na Yesu a su permité ayekoni pe code te mais ce que simbi volant za kokende. Mais komona ke il y a des erreurs. Tango za kokende mais chauffeur a utuwa. C'est un chauffeur. Mais yo moto zali na permis o yekoni code. Tango zali kokende olingo zo à droite au clignoter à droite. Gauche moto azana sima fo yebete a position ya moto yo na bazi alingi kokatisa obi alingi batata na ba maman bongo nzambe pas zui GPS yaye pour GPS matériel ezali mais ya tata molimo centre bezali partout ozali kokende radar pe ya molimo ezali oyo ezali kokanga biso. Et que ça l'a ndenge nini mokolo wana batata na ba maman bateye biso bitoko. Ba pasteur va intervenir biso bitoko batata na ba maman. Est-ce que ton dimaka ke soki to tamboli mabeto ko soit passé ton dimaka yango ton dimaka on dirait bato mokeka ka ba répondre soki to tamboli mabeto to ko soit oyo nzamba bomeli biso. Batata na ba maman tango to banda misala po biso lingoma na biso tozana vache mère ngana lo ba vache mère ezali biso bato tozalia à l'étranger eza bo été mais siège na biso eza na nkamba mais biso tozwa kaba donc uta kasuki na Vatican soki wapi biso de photo mitongela. Donc les lois tozali kotonga mokili ya sika tala bato ndenge bazali koya pamba te mokolo wana bendele kotelema batata na ba mama tondimaka yango tondire tondimaka soki natali ondire tondimaka te sepeka tondimaka ke bendele apesa kotelema na mokili oyo ekotelema na nkambe telemi mokili mpe telemi tondimaka
Kimbangismo ye. Bana tata molimo santo ye. Bana mapambo lio ye. Bana batie compteur na bango à 0 oye. Vraiment, papa senga qui biso depuis janvier. Compteur à 0 wana. Tozongi totika mabe totambola kitoko. Est-ce que si totika ki mabe? Eh, pata to bani batala mbo. Kimbangismo ye. Saint-Denis ye. Soki batiti biso to sali. Ezali kwa na bolamu na biso to zwa mapambo li batata na ba mama. Bipai to buti ndeko na to yebi. Comme bipai to zali kokende to zo mona yango te, yango na to zo salo elingi biso. Mais papa sengi biso to bongwana. To pesa ye maboko asala nini? Aningisa mokili. Mokili ko ningana te. Mokili ko telema te. Ah, mokolane ko sala mokolane ndenge mususu. Oyo yoka kakisakata. Mokolane na yebi te biso bakimbangise to kosala ndenge nini? Na kalomoni mama moko na kitambala zali nani? Melelo okoko se mélanger soko lobi kaka nazo luka paroisse kingande ngana uti pa l'étranger. Aba mama na bazana kitambala tika na ndana. Kabulanda tango kedokota kuna makambo za ndenge mususu. Kimbangismo ye. Biso to sako la civilisation na mokili. Mais to zana biso ko se rendre compte te. Lem suto fanya tozo sale lokote. Te tozo sala makambo minene. Kaso bazako senga biso to bongisa bapa ya bazalite. Bongo soki tozongi lingomba ekufi nango. Foto tika mope na bapa ya ezabo ete soki musale bandi tokende libanda te. Toze bele batata na mama. Tosala musala papa zali kozela. Papa yebi makambo zoleka wa lelo. Ya mwana tosala bana na botosi. Oyo batei biso to bomba pe tosalela po mokolo suka tozwa kobikisama. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Amen. Saint-Denis oye. Toyoki to toyoki te. Tokosala to tokosala te. Tokoboma na mitema na biso to tokoboma te. Tika to yamba malako kitoko. Koto uti koyoka na mama na biso mokolo mwalelo na kombo misato ya kule. Na kombo tata mwana olio mosango.
tozali na bavoiture mibale ezali kobloke